Obete. Oui, que malgré corona ezolimwa mais AVC nde ezoya malade ya monene. Ou AVC penande bato bakobela toluka pena kisi bakisi AVC comme ebele. Autotune ego aider ba chanteur ebele na ba prestation et puis na ba disque na bango ba juste na ba voix na bango. Bo comprendre que eza bato msusu bangi kaka oya bangi ndezo salisa bango ba erreur na ba plateau. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Est-ce que vous avez un numéro na bango ba ingénieur de son o to ko benga tamoko yo kota studio kala est-ce que vous avez ba relation na ba maika muna awa dems to soli na ye atangi kombo ya ba artiste est-ce que biso nde to tangi sie kombo ya ba musicien mwana yaki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango yo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui pour vraiment le coup de ma main na tala ba clip à Robi de azala bongo te atela la clip nzeta ko mi bongo nzeta na ka setele mai na ngona na personne m'a conduit le monde quel bien ailleurs yo ya bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Jideline
This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Lelo tozongeli bino kaka na analyse na biso. Bwebi ke biso tozana pona ko analyser makambo nyonso tout ezoleka partout à travers le monde. Lelo tosolana Mbutalikasu parce que ba point ya ko toucher za ebele surtout tozomona internet makambo ezotoka ebele. Biso pe toyaka na ba sujet na biso. Biso tokotaka makambo te ke o mutu nyonso aza concentré na lisolo boy biso pe tokota lisolo te. Biso to créer pe ba sujet na biso kaka ndenge ezalaka. Mbutalikasu, bonjour. Bonjour Ken. Bonjour Ken. Makizembe. Na mona na générique moi c'est moi Makizembe. Et là on a ba momi ba lelango fort en tout cas. Bonjour na bandeko tout bazolanda biso bonsoir ou na ngolo bara salut hein, parce que na go détaillé te bandeko tout bazolanda biso partout 4 coins du monde où boza branché en tout cas tozana bino et surtout na bosa na ratene bandeli boye na pesa ramote na PDG Tanguy Brice Lolendo. PDG Tanguy Brice Lolendo. Yo chaka ba commentaire makambo mona. Donc PDG Tanguy Brice Lolendo. Camaradia. Non, il faut bien mentionner, il faut bien préciser. Les seuls Congolais amis de Bill Gates. Parce que comme on dit Bill Gates, batu ba kangama ba photo, batu ba wela ba image, batu ba landa ya Hollanda mais ami na ye au Congolais ga mo tozane aza ami ya Bill Gates wana eza PDG Tanguy Brice Lolendo. Motema ma fefe fanzo en tout cas. Bato mi bako message na bakomba bako tinla na WhatsApp mbuta na ko bwaka ete na ko bwaka ete na ko bwaka ete te community vers les hommes mbata na Captain Mobimba bato ba se référera na vers les hommes mbata kaka Congolais pona kozwa kombo ya anonymat ayebi ne mutu te mais déjà bwaki nakata disque après comme lando mais mon frère nde ni branché na ami de Bill Gates ko branché na Tanguy Brice Lolendo yaza muta makambo na te mais félicitations pour Félix Oazé kwa salile nze momo boye titre na Miliki wana album asika yoka titre nze Miliki
ils ont maintenant fait allier ma casse des gars. Et puis Félix a bêti maintenant, il est maintenant exigeant que Félix soit quoi. Il faut y maintenant y mara ba pauvre main. OK. Nega y mara ba tétagramme. Donc ba nzembo maintenant abandaka na o carrière. Donc Félix soit quoi ça les rumba moko ya bien. Donc na pesi ba tout mbote mais ken na section lo moko. Ni nango les sous. Lobby na soir. Moni Didi to ya na yo. Na parler na ye na Delvo una nyoka kotaki. Nyoka kotele na parler. Eso nyoka Gaillard. Siko il vera moni nyoka bena koti nyoka abimi abeki bato bayata ba 8 ba pau ba nzeta liboka ba do ba ina ba streama ba bari nyoka siko bandake ba sala ba asa koteli asa ba batabi koteli ba kureke d'abord c'est retrouvé parce qu'on a kacha parler kureke mais nyoka na kati porte peso mona na te na biso betande nzete kokipete kote nyoso ko beto beti ba mo ba betari ba nzete ba vi ya mo mona yete da ba ngonyo ba betari ba nzete likolo ya banga nyoka so ika muta krecho ka bakazi nyoka ta krecho ayete po elo revimbi ya mama ba histoire bon écoute akonde ni mbutalgas abengi ka za hôpital elo revimbi likolo nduka nyoka monani te kureke betani ba nzete entre bango kene na emission bango nyonso bafiki SNL. Alors mbuta likaso obiga yoza muta masolo bele mbuta likaso vrai voilà mbuta likaso balobi confinement o ebombaki bato nyonso confinement ngo pe tomoni abo pia ko tokoyeba sikoyo banani bazwaka ba contrat na banani bazwaka ba contrat te po bato musu bamonaki tokomi biso nyonso égal confinement moi production beta ezate mbuta poto efongwami mon frère na kosa yo te babiso nyonso to bata bakira sima confinement oyo kaka be mbuta bikolo programme ezate oh non mon frère na 7 contrat mais confinement dezo kale bamboka ora boyera kino beta ezate confinement siko confinement buo pia ba restaurant pe yango nezongi nango na ebisio Macron ye moko bena kena restaurant azui bena meli bena te voilà na ministre je crois ministre moko ya gouvernement na ye pour ba laksa bena bato moni ngamo numéro 1 na meli déjà te donc il molo ba ke ba bistrot ba restaurant ba coinio swana et fonga mikuta vana ya boye na nolanda RFI na kata car na yo ka ba pesa ba programme moko ya hôtel Accor Arena ya artiste moko robeta na randa komone bien vraiment te na France ta kuna na monde bazo lo bagé non et robeta ma main et ba no sala que avant muta kota il faut ba tester ce qui ndenge nini ata pour tester essentiel ba conseil sali nini ezongi siko bato ba bata ma sima confinement o ngara na ba contrat mais confinement dezo calé kasi bo solo na ba producteur ba fongolelo ba contrat o beta que malgré corona ezolimwa mais AVC nde ezoya maladi ya monene po AVC penande bato bakobela toluka pena bakisi AVC comme ebele na émission ken concurrence à solo ce que comme banda donc numéro 1 ya solo siko faye barara musique à Congo en tout cas mbuta numéro 1 ya solo faye bana numéro 1 ya solo il faut prouver biso ba production za lebele boganga kiki numéro 1 ngakoto numéro 1 ngakoto numéro 1 niki numéro 1 de sikoyo ezoyebana ko raison esili sikoyo na minute oyo déjà quelques artistes au basi ba publier déjà ba dévoiler déjà ba calendrier na ba bazali mité meza ya kokita ezana bato ba rebeta ba polo apolo beta maki me mutazo ko edika on lisozo ya mibale ezana mutu muso zongela Bercy pour Bercy za passe ken kotondi sango ndenge fali atondisa ki on revero ba sale musuzu mais ko reve Bercy o mono zo zapa ondano tena reve na no LC bona iba teso kanga oyo na reve na no Bataclan on a rêvé dans nous Madeleine, on a rêvé dans Olympia, mais Bercy rêve dans nos Alexandre le roi Philippe. Beaucoup de gens qui meki yobo e marambo. C'est une décision de Marathon.
Donc c'était juste pour rire, mais toujours rassurer déjà bandeko nyonso ke mité mezasko ya kokita. Au moins même analyse de ça là. Si vous êtes au commencement les sous ya ko sangana to na boulangerie. Voilà. Siko elengi ba analyse zo ya na sens que mundele ye moko abando expliquer biso que artiste abetaki na salle boy asali nombre ateki ba billet autant. Wana ezala siko to so la na internet. Et bata marasusu internet est dévoilé déjà nyonso. Donc est-ce que comment les sur na Google? Oh na Google ko te au côté na site. Au côté na site ya o so obeta na Olympia au côté na site à Olympia au vérifier. So boy bon mambo ya ba disque d'or mora teke ba vanda kimia. Vanda kimia pour disque d'or à solo ce que to yo yeba. Donc voilà. Donc c'était juste pour informer à tout le monde que tout bongama total asko ba vraie analyse tout bongama total ba vrai spectacle tout bon au moins na temps ba confirmer zalaki ba artiste misu ba salaki fort ba sali ba homme acoustique ba misu ba beti ba bibisi ba clip ba misu ba sali mais ba misu ba zaka na ko banga ngana zo kama mutazo pese exemple que no coronezo menacer moyena bibisi zate et ils ont allusion il y a corona ya ko bibisa single na auto titre na moko to album na yo na corona parce que bato bazo yoka mato eza na confinement mato eza na couvre fête mato eza ya ofonga donc c'est ça mambuta kota la pe masola ndenge ezokende toza na artiste mo boy oyo abetisa biso mitema amemisaki biso pena masumu kombo na ye Héritier Watanabe Héritier erache ku habillé $100. En tout cas, voir même minga moko na na mitia mutan liboso na lobaki Héritier azotia mosape na mozindo. Héritier amela mbuma oyo ekoka na mungongo na Héritier $100 wana tuke bangisa kibiso. Mais kotala Héritier Wata concert l'équipe bien Héritier a sali pena plein to landeli pe teki pena ba billet pena et ça londe nini Héritier bato belé ba pesa ke chance que concert à 100 et ko sala ba plan bongo bato ba somba pena ba billet et ça londe ni Héritier ko tondi sa sali wana. Bon Ken ngai déjà na ndé na zaboé et ça la nga kutu ni chaud ni froid. Pourquoi ça la nga ni chaud ni froid pour na ebi capacité Héritier na public o déjà balandaka o ebi ba détectera genre ya public et artiste. Déjà na nous sommes attendant na petit concerté na ba milieu public ne to kotaka et ça na ba catégorie ba place. O ebi que so ki na boîte de nuit on retrouver que Héritier à présent. So ki na ba fête on retrouver que Héritier à présent. Public oyo ba soutenaka Héritier baza déjà bato VIP donc place na bango ya komela mwa coca mwa champagne mokolia mwa caviar kolia mwa eloko nini eza ba place wana ya ba VIP wana donc place na bango pe ya kotala mwa spectacle ata bochango na Romeo Golf ata bochango place mo bo meza Gombe bango balinga mingi Gombe mingi limité mingi beau marché mingi donc ba kwena bango ya mwana donc ponanga na ebi déjà genre ya public ba soutenaka Wata komona showbiz et ça la ni chaud ni froid pour na ebi déjà que public ne ya mwana et sikoyo so talipe bien mon temps tozo analyser avant concert beta matin on doit bandi déjà se préparer na ebi ça déjà que Ken zano à l'aise mutabangisa ngaka tete ndai ko déjà zoki ditable wana atakuta on ye peut-être ndai pe azo exagérer pe atakuta tete ndai venir leki on soit ditable d'abord showbiz na ndenge zana wana so talent on venait très bien statistique dans vous a combien de tables et vous à peu près ba trentaine si vous yo ditable pour 20 wana banani ba se débrouiller mambuta kota lelo na Congo soko za na ba tunati tete ndai bazata 10 pamba ville komi ya yo Ken yuzo mona te ngana komi monoko o monte que na déjà avant hier yo to bana opesa na baida déjà groupe ezozonga rap ezozonga ngamo pe na ciné showbiz ngamo pe na ciné Romeo ciné showbiz yo za silo ciné showbiz yangonde ni ngara oza la premier musicien stila matonde ce showbiz de $50 tout la rondima tout la ziko na bata bina sibaranga mais ami le Bill Gates Brice Tangilo Lendo ya ko somba rap 1000 billets asobire 1000 billets
tozela ndenge oza bosigné na yo mpe makambo batutu bili biye mbongo ekoti nango me nakabelelaka bato batike Voilà. boyela biloko l'exalaire makasi na veste kaka na chéri pembeni Voilà. et puis bachampagne nakozwananga mpe mbongo ba PDG tangi Brice Lolendo nasomi na dépôt Voilà. na makasi na baglace kaka nakoti yango na showbiz. Prenez, buvez-vous, mangez-vous, buvez-vous, mangez-vous. Concert ebetami. Ata Olympia na ko signer. Oh. Kozana mutu aza na makoki na sima na yo obangelo te. Soki héritier lelo abanga ko signer te. Ki akenda ba côté nyonso aza na besoin abeta na ye. C'est parce qu'aza bien soutenu. Aza na soutien moko oyo lela te. Eloko wana ngana mona ba artiste belé ezoboma bango. OK. Ozapen par exemple Bina Filé azana soutien au saranate toke na même ba rep na ye yo mo mona rep papa mba mais Bina Filé zo se retrouver $3,000 $3,500 kaka olé saboy tala genre ya public o musicien lukaka et puis ken mutako sa ote musique et marchera na moyen so za moyen te lobo sali œuvre moko e beti et que yango moko e bendeli osko bato moyen soki ozana soutien ya malunga ken na musique au sale lote et puis so tali batu nyonso ba évoluer ba sala carrière kitoko mbongo ya compagnie bango même na foot oza no grand footballeur grand joueur soki ba détecter ote ba brancher quelque part au que moyens rali et quand tout monde ba joueur rebelle ba carrière ici là on a ba quartier ba carrière ici là na ba quartier ngana ebi ba musicien mususu kutu bazali ba grand joueur ba comment ba musicien likola manque à soutien donc lo baké soki des gens dans le public mo ya sûr ya VIP simanayo en tout cas lo mo eko bang soso exact voilà alors mbuta kotala ndenge héritier wata prouver biso pena que non soki to compter bateau pena basala ba exploit na ville héritier déjà comboné koti na kati est-ce que zo promettre moi venir mo parce que ça concert ya sortie officielle en tout cas prouver biso que batu bayambi pena album ne na mutema moko est-ce que moi venir ezali si Ken, pourquoi pas? Mais héritier déjà que tu as là, bien. Tout le monde a un concert à showbiz. Tout chara, Wata, mi-ange, mi-démon et bimi. Au moment où on a été là, ça m'a dit artiste soit en venir pour album et bimi. Na ba norme ya album news to bien ba grand groupe ça la chemin en bien. Et ça que azo forcer public. Non, album ezo régner, public ezo accompagner ngo, yé azo accompagner ba programme na ye. Pour après showbiz. Lobby azaki na mardi je crois azaki na Coco Jambo wana bezaka na ville bato ba ya ville ba ebi ezabe place à malunga ya osakana te so bomoni so programme muso elandi ya ville kaka toka moite donc nako na moni héritier quoi zu goût ya obeta pena ya olandi sabena ba concert VIP po showbiz déjà ndenge simbeza lokola obeti da martyr sikoyo omo kitana ba terrain ko ba 24 ba tata Raphaël ba terrain Delvaux ba vélodrome donc c'est en tout cas pour naé Paris réussi voilà mbuta tozaka toujours na kati ya sujet ya actualité c'est Poli Lumumba c'est Poli Lumumba to pe mbote mais ken parti o s'appelle senga makasi koleka et sa présence avait na so Werason wana to lobela franchement et en tout cas koya wera ne sali pena plaisir to moni ba to partager ba vidéo franchement na na mona wera likolo podium na esengwande ngona tezamba liboso en dehors à podium à maison mère est-ce que ce peut total bien tous ont une rétrospective bien tous ont ça total en rétroviseur ken mu colonie ni wera na otala parmi bando babima panaye ake otale pe ndengwana a prester pe ndengwana ngana na moni salamate te ngana moni zambala liboso ki azane sengo akenda pa Fabregas akenda na spectacle à Fabregas mais asala show ndengwana te basala baemba pe ka moi 3 minutes akati na kiti moi lo yenge pe mais na palmarès ya bana balongwa pembe na wera oyo pena ke wera pena tanga mataki a sentir pena ke non na bota pena mwana et na concert héritier na vous devez na Claude Tembe depuis Belgique
abengi nga bimbuto omoni maison mère na biso to soutenaka na banona 9 omoni maison mère na biso 2001 omoni maison mère na biso 2002 à double zénith nabi olobi bon po dive na Claude Temba bi ozomona wera ndenge aza frite ndenge aza libre te na podium danger ameka moi je d'attrape boy ba rattraper ameka Augustine ba betele beno omoni tanga mata na podium a Roga na pesi ko to président Roga Mbote depuis Côte d'Ivoire de pas Bidjan groupe ezonga ilobi azana okuna moni jour présent wera mata na podium a Roga na village Ntemba babetelaka na bango ye Augustine mais au sentir que moi ba lacune ezali mo ebele parce que bango ba répéter yango trop te ba faut pas ezali bon exemple Richard ça ressorti ça maison mère ba concert ebele pe ba interpréter moi ba nzembo ya na monde musical ba nzembo erenia o ezala ba hit o pena ba œuvre ba chef d'œuvre en tout cas à tout répétant on a monté bah oui bah un vrai musicien à interpréter bah œuvre bah ninga surtout bah tube si qu'on retient là dans Augustine de bah bête là on a podium à showbiz au sentiment oui le c'est un plaisir oui la retrouver japonais muta sala nzembo muta beta nzembo de A à Z muta ranja moi écouter la podium hérité attends à droite boy Olivade sikoilo esengisa Oliver dazo kimawera Oliver da bata mara na sima astema ila droite mais c'est wera tani koto yo ya c'est wera tani musica mutu ya zongi wera ritezo watali azu au kamera de Oliver da bona samute matanga zo bina na samute mazolo ba pardon vie na pardon limbisanga na kima na ndenge na ngamote batu mutu ba pusanga na kima do rolo ba makabra samute ma atala susu koto boye ambulance atala susu boye chef d'orchestre na bango nani Mishika kasi Mishika pe bona kasi mwana bangoti ayemba na nzembo balobi bamoni ye na mondele donc ça tali bena bien où est retrouver qui une autre équipe ya maison mère na showbiz donc non dans lobi boy wera beti pe na net na équipe na eka parce que héritier pe auka équipe na ba Olivada Drumer na biso na pe koba autaka maison mère voilà pas d'asipe azala na maison mère ok azala pe na maison mère mais yo jour wala uligo bomanga pour pas d'acheter alors Mbuta ok to sauter taper na mais Mbuta côté la héritier wata na bi que to pese ba bonne chance est-ce que et qu'on peut se faire chance aux va tourner africain parce que tout le monde album ya héritier Alboso héritier azala pe très fort na ndenga bandula Kinshasa mais les banda boya ba tourner pene ya ka est-ce que tout aux moins chance que le bande yo bosana rapide boy héritier beta na Brazza eza déjà Afrique héritier beta na Angola eza déjà pays africain eza Congo te attention parce que na Abidjan de pena melaka moi pe mande ko taba et amela pe maté et ba image pena soki ba chate le kisango lelo mona ke ba image ba la ça ken amela pe maté d'abord na Abidjan ba sala plainte non attention il faut tout les acquis quel événement ba événement eza biso te bato salisa ngo ezalaka invitation ya événement moko ba célébrer kana palais de congrès à Hôtel Ivoire ya yeko prester eza te ke batiaki héritier watana ba robeta droit d'entrée boye qui a prouvé mokili wana goya mais o ya beta wana ken il faut ko sepela ki obeta ki na pays moko ba yambi pe bien ezaki événement pourquoi ba benga bato mususu te ba benga est-ce que ba benga bato boye ka vague non ba considérer on va bien et puis nani a bengaé et ça je crois une banque de la place où va organiser événement mo pour na bango à part wana héritier kenda pe Togo bien que ba betate mais ba koma Togo papa kozwa obi ke bokese monsieur salambande salama ba kendara kasangolo banzangongo ba kendara kimpese ba kendara lufu matadi bosani Paris na bo sanité nazoya yo lo baki ma Afrique yango nazo compléter yo donc héritier azarja na chance wana pa pemera David Monson donc muto ayebi ko luka ba tourneur ya bien ba ko organiser le et lo ezana capital ken ezana no produit ni bozo bimisi bolaxi na miso ba to pona bo représenter yango bo présenter yango auprès du public produit nini est-ce que simbi
to esimbi te eza bien to eza bien te soki eza bien te bokomokende na bapeya bato bikendakenda na ndenge lokoso wana eza bino bokomolesa musique mais soki eza pena bainvite yo ata bainvite yo eza ya droit d'entrée te mobeti fete moko boye attention wana ozolesa musique te musique mte ezolesa. Merci Mbuta na ce sujet oyo pena toepengli yango pendant 20 minutes mais tokota mpe basujet mosusu ya actualité tomoni bongo bandeko na biso baartiste mosusu baza déranger fali koma kokuya na lisolo ya autotune eza instrument donc tomoni ndeko na biso artiste ya mboka pena bamusicien na ye batomboki polémique ya jete siko nga alingi nayeba est ce que fali aza na raison ou bien fali a se tromper parce que ndeko na biso artiste ya mboka ere azotindatinda bato balobaka eza instrument te boye na boye kofinga voir mutu oyo aza na niveau neti ya fali kodenigre na baniveau wana en tout cas esalaki mpasi yango na baki mbuta likasi oyo oza artiste tosolola lisolo oyo est-ce que autotune eza instrument musical ou bien eza yango te? Bon Ken tosolola no makambo mais namonaka neti tokendaka nango likolo mwa moke et tous comprendre que makambo ezovimba na kovimba na internet biso tosalaka analyse photo ede mpe bato bacomprendre que point oyo ekozala mpe boye eza pamba te tosalaka barecherche eza mpona koépingle et puis koconclure basujet bato balobaka efale asali suka na erreur kobenga autotune instrument. D'abord faut tozonga nanu ebanda na ndeni makambo na émission fali alobaki très bien na baconcert akomi siko na habitude ya kokotaka autotune na ndenge ya fali kokota autotune na baconcert eza abandi asala yango nano avant te mais autotune en soi exista déjà depuis eza logiciel moko boye eza logiciel moko ba créé yango depuis 1997 depuis 97 et déjà ndenge ka oyebeli musique du monde ndenge bato babetaka pourquoi tokumisaka bamusicien étranger ke non chanteur azoyemba sans faute chanteur azokota na note abimaka te ata azobeta concert autotune eyekoyede bachanteur ebele na ba prestation et puis na ba disque na bango ba juste ba voix na bango la vraie définition vraiment ya autotune donc initialement l'autotune est un logiciel correcteur des voix permettant de chanter juste donc ils ont un logiciel moroboé et corrige la voix et puis et permettre mutu aema juste les sous. Ces dernières années, l'autotune est passé du statut d'outil à celui de véritable instrument permettant d'imaginer de nouvelles textures dans l'expression musicale moderne. De bane oyo utolanda oyo autotune est comme un statut ya outil. De comme le roi instrument bako utilisant le roi instrument comme un véritable instrument. Mais liboso ezaka instrument te. Pardon, eza na logiciel mais et comme un instrument. Et je crois bato bazo mona tozo laksa bango pe tozo illustrer. Nazo lakso exemple mo tala a. O eza festival mo buba à Beta, donc ils ont Bouba lors du festival des vieilles charrues en 2019. Tangana bien. Bah combien ils ont information générale, il y a événement, ils ont moins fiche, il y a technique tout ça. Surnom Bouba, B2O, COP, les ducs de Boulogne. Au moins ils ont surnom nom de naissance. Nom de naissance. Eli Yafa. Naissance le 9 décembre 1976, donc à 45 ans. Bon, Abotama na Boulogne, Bilancourt, Hauts-de-Seine, France. Talasio A, activité principale, rappeur, producteur, entrepreneur, styliste. Talasio O Elandi A, genre musical. Hip-hop français, rap, trap, yango ba détail. Tala sigo ao elandi ba komini. Instrument. Voix, autotune. Vous comprenez?
Oh, ils ont événement et salamana na 2019. Ok. Fallait aussi l'émission en 2021 car à mois de mai. Ok. Si vous avez awa, bah commis très bien pendant la fiche technique, instrument, voix, autotune. Et puis, bah, détailler tout ça, label, bon voilà, nanani, nanana. Pour relaxer, tant on peut discuter, bah, t'as la rappel, bah, point nyonso, ok. Bah, d'ici t'as un sentiment, il faut que au côté de recherche, au mieux vérifier dans nous. Est-ce que fallait les artistes à mon quête, fallait les artistes à mon nène? Comment ouais, au ça l'erreur à mon nène, on a pas battu comme ça un sujet dans internet, aussi longtemps, ça bien entouré, et puis il y a moi, qui peut dans ma musique. Qu'on les capé, bah, te bello, bah, tcham, non, dans ma média. C'est autant, bah, il fallait lobby. Instrument au autotune. Fallait quand même pas vérifier. Bah on va est-ce qu'on bango ba bandiko finga ba ndolo ba biloba loba siko nani a gagné. Bah falinda gagné. Mais on sait ngani na bateau peut-être baza ba ignora peut-être na. Bon bateau baza ba ignorant ngana au préféré to lugata numéro moko bo soit. Non ngana osenga kutu yoko za artiste yoko za artiste au côté pe ba studio. Aux appels na ingénieur parce que instrument ba utiliser ngo mingi ba ingénieur o ba placer ba biloko est-ce que ça ba numéro na bango ba ingénieur de son o to ko benga tamoko mais to benga maika munana yo kota studio kala est-ce que ça sona ba relation na ba maika munana ken kasi yo kota kala soki ya nini ni wana ke tous ça va relation bien à Baronios. Donc soit tu bien à JP Kiss, grand ingénieur de son Boganabiso, soit tu bien à Maïka Mounan, soit tu bien à Dem Record, Zelana Meka numéro Moutumoko, soit Dem Record, soit Olivier Chimanga parce qu'il utilise un peu autotune moi trop. À EBP, tout Meka Dem, hein. Zela Dem Record, Dem Record, Dem Record. Entre Tabo Sombabilo, on a www.centralwenze.com. Brenda la coutu yo yebi de vous sala ba commande na bino na centralwenze.com au sombi ba moi numéro de mes records penezoleka yo sonné au sombi au sali commande na yo ba yo tiki la bande gono à domicile biloko to aux auront besoin. Ouais, salut dem est-ce que son les a vraiment attends ana simbazé là. Ok, Dem, excusez, hein, te déranger au moins Mouké, parce que tu as besoin d'intervenir dans l'émission de Bisso et Analyse en Ken, parce que moi, débat, ils ont trop dans Internet, ils ont Oïda, Nicolas, sujet Moroboé. Alors, bonne santé, bonne misala. Bon, santé, ça va, je me porte bien, j'ai juste un petit problème au niveau du genou, mais ça va, je porte bien. Ok, si vous décidez de vendre na kin libela ntondeni parce que tu es que studio Dem Record est en Brazza, batu nyonso bakenda wa bakatsa pena bazo ba risque bakenda wa enregistrer kuna po yo yebi pena musala na yo. Mais comment se fait-il moi une année déjà à peu près demi aux ara na kin et puis aux autres travail mais ça les autres est bien quand même. Dem Record batu comment mais ça na kin. Bah ouais, mon moi, si je t'aime reconnaître un peu au salon, parce que bon, en fait, c'est un projet de s'installer à Kinshasa bien, voir définitivement bientôt. En fait, il y aura Kinshasa et Brazza pour l'instant. J'étais à Kinshasa pour la balle des matchs et un mot des salles qui n'a pas vraiment de temps avant, mais ça va. Dem, tu profites de toi, Ken, tu profites de toi, Dem, balle des matchs maintenant, est-ce que si la venant? Bah oui, hein, l'album de Koviza a fait un prêt, ils en ont bien, c'est juste, comme on dit, Barigou Yasuka pour lui, je crois, bon, ça dépend de lui pour qu'il soit l'album, c'est bon, c'est bon. Mais si vous avez retouché à Souka, donc c'est qu'il y a une facilité. J'ai pas dit retouche, j'ai dit réglage. Ah, bah réglage. Excusez pour le terme. À son niveau, en fait. Ah. Bon, on a kin, banani oh sont enregistrés déjà parce que tu es big studio Dem na Brazza trop célèbre. Au sali album est belé oh René bah tu peux ba yebi pe qui Dem Record. Mais na kin dépose ali je crois une année quelque au travail des gens na banani ba grand oh zo représenter musique à Congo lelo. Bon j'ai travaillé avec des FAO, il y a JB qui est en train de travailler. Et je viens de finir avec balle des matchs. Il y a qui vient de sortir là, Binafilé. Binafilé, oui. Ouais.
Et puis il y a les artistes chrétiens. Ouais, comme il y a comme Mike Flop, on a un projet, il y a Harry Papa qu'on a fait, ça dit pas d'impact son bien aussi. Ok. Et Odi Kabang aussi, le frère Odi Kabang de Londres. Ah d'accord. Bon, juste une petite découverte, peut-être pas naïo pour aux ingénieurs de son et puis aux parmi les grands, ils mixera bien. Tara va mixage, au mixa même Jacob Desvarieux. Donc, on a confiance à vous. Donc, tu es bello au moro. Autotune. Et ça peut nini réellement parce que le débat est côté trop d'internet. Bon, autotune, au départ, c'était en 96, comme on dit ici, 96. 96, ouais. C'était un Américain aux États-Unis. C'était il travaillait dans l'entreprise de pétrole. C'est lui qui avait l'idée pour ça l'autotune personnelle, en fait. C'était un logiciel qu'il avait fabriqué. Ok. Un logiciel. Maintenant, vers 97, 97, il y avait une société qu'on appelle Antares, si je ne me trompe pas, Antares Technologies. Ok. Quand qu'on appelle la MAO. MAO, c'est la musique assistée à l'ordinateur. Donc, quand on quittait, bon, chez nous, c'était les Atari. La musique, on a un ordinateur. Des compagnies, c'est ce que le logiciel, on Antares, c'est autotune. Maintenant, vu que l'autotune a été beaucoup sollicité, dans les années, on ne sait pas trop longtemps, ils ont pris cette logiciel-là, ils ont introduit ça dans un appareil, comme les claviers, comme tous les modules, quoi. Dans un module. Donc, et comment servir, dans un concert, live, en fait. Et du coup, donc l'autotune, il y a deux, on peut appeler ça, il y a deux formes. Une fois qu'il s'est dans l'ordinateur, ça trouve comme un logiciel, c'est une application. Mais non, l'application là est maintenant dans l'appareil là, l'autotune pour les lives. C'est pour cela ça devient maintenant comme tout autre instrument, comme un clavier, comme un module, donc, comme un instrument, on appelle ça maintenant. À la fois, c'est la fois le logiciel qui est mis dans un instrument qu'on appelle maintenant autotune à part entière. Donc, d'un seul total, il y en a bien. Autotune, les instruments. Oui. Maintenant, c'est comme un instrument parce que c'est utilisé même dans le live comme un instrument. Et puis, il y a beaucoup d'options maintenant dans l'autotune. Il n'y a pas que pour la voix. Bon, ça fait maintenant beaucoup de choses dans la voix maintenant. Dem, yo bandi studio non aneni. Bon, moi, j'ai pas commencé dans une chance de faire un studio analogique. On a pas studio numérique. Numérique, voilà. Donc, les studios proprement dit, je veux dire, j'ai commencé un peu plus tôt, mais les studios, vraiment, studio, quand j'ai commencé à faire les œuvres, c'est en 2005. 2005. J'ai commencé à faire les œuvres. Mais avant ça, j'étais un amateur. Si on a 2005, on attend au Bandit Studio. On va utiliser déjà Autotune. Oui, l'Antares existait avant. C'était déjà, depuis 97, ça existait déjà. 97. Donc, si bien. Oui, 97, oui, ça existait déjà. Ok. Baptiste Obaleka Panayo, depuis 2005, jusqu'à un moment où il y a Kinshasa, tout ça. Baptiste Nini va utiliser Autotune, n'a pas utiliser Autotune. C'est tout le monde. Tout le monde a utilisé Autotune. Tout le monde. De tout à ça, c'est dans la Autotune. C'est juste pour. C'est un logiciel qui sert à ajuster la voix. Voilà. Ajuster. Tu peux être un bon chanteur, tu chantes bien, mais mon talent est imperfection toujours. Donc du coup, l'appareil, le logiciel là sert à te ramener sur la note, vraiment, voilà. Deuxième question, mon gars. Faken. Oui. Excusez-moi, nanga kaka ositele bifata ba kombo ya ba artiste oyo peut-être baleka na maboko no ba utiliser autotune. Bon, ba artiste c'est tout le monde, il y a beaucoup hein. Ata ba kombo parce que ba artiste baza ebele na ndimite ke nyonso ba pasa kuna. Bon, on a collaboré avec artiste surtout à Kinshasa parce qu'à France, peut-être tu vas éviter. J'ai collaboré avec
je veux dire, bon, aujourd'hui, il y a Julien Piana, il y a Papa Wemba, il y a Kofi Olomide, il y a Boueranson, il y a Ferregola, il y a Fali Poupa, Chrétien, il y a... Pardon? Totine. Oui, oui. Ok, parce que j'ai fait la chanson de Ferré, comme dans ça, Tchekele Pété. Ok. Tchekele Pété, oui, il y avait beaucoup d'autotune dedans, la chanson. Ah, ok. Oui. Bah, on y a ce l'autotune. Dans tout le monde, en fait, si tu veux tout le... Nangapé. Nangapé. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, vous aussi, c'est l'album. Bien sûr. Ouais. Ok, Dem, je crois que aux autres, ingénieur côté la batumsu bazo ignorer ngo balobi za instrument te ka ba artiste o chotanga awa misusu balobi bino ba ingénieur bozoko sabato za ngo instrument te. Non, excusez Ken, il faut préciser. Au départ, il y a un instrument musical. Au départ, c'était un logiciel. Oui, oui. Mais après, ma condition la scène. La scène live et comme instrument parce que comme il est nous avons amplificateur, nous avons module, équaliseur, nous avons compresseur, comment auto-tune et comment le magasin au miracle il y a auto, il y a compresseur ou bien égaliseur comme au un instrument concert en fait, c'est comme ça. Dem, précision mon gars qu'on utiliser autotune na ba concert. Yo ingénieur au mingi et banda pena na ba presque nini parce que tu dis que autotune bima na 97 mais ce qu'on utilise on a ba concert à peu près na ba nini. Bon j'ai vraiment pas trop la précision mais sur de Okagine Bakidi West ça va dans live kala. Okay. Il y a, comme on l'appelle, Lil Wayne, carrière Lil Wayne, il a fait qu'avec ça. Bon, Lil Wayne, je sais pas qu'il y a longtemps qu'il a commencé dans les années 2000 et quelques. Lil Wayne et consorts. Oui, il y a aussi, c'est lui qui, il y a un Africain qui utilise beaucoup ça, que tu connais, qui est aux États-Unis, qu'on appelle. Econ. Ça s'appelle Econ. Ouais. Econ, toute sa carrière aussi, il y a assez long en live. Voilà. Il y en a en France, nous avons mis l'arabe et la Bouba, c'est Bouba qui a beaucoup utilisé ça. Quand il a commencé à chanter en France. Donc voilà. Bon, on va Congolais. Qui ça a commencé. Bon, ma Congolais, franchement, je n'ai pas vraiment trop la précision parce que je n'ai pas vraiment fait le live de Congolais on pas suivi vraiment à l'extérieur. Ok. Et bon, je sais pas vraiment trop. Okay. Une fois, j'ai écouté un concert bon, je sais pas si c'est ça, peut-être pas d'autres personnes, attention. Il y a d'autres personnes, c'est vraiment fait dans un niveau logiciel, c'est-à-dire qu'ils ont un ordinateur qui les branche. Dans le concert. Ils n'ont pas la voix pas innocent. Oui, dans le concert. Ce n'est pas son concert, je sais pas, j'ai su ça par hasard passé. Et puis j'entends beaucoup de concerts à Fali que j'ai vu au Cameroun, il a utilisé en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai suivi. Mais quand tu as frère en Christ, Babanda ou ils ont un concert Kala. Bon, je n'ai pas vraiment la précision parce que au moins l'innovation en Afrique, il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Quand je parle d'innovation, les personnes qui osent faire des choses que les gens ont honte de ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les Congolais ont peur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ont honte de l'autotune. Parce que si Olivier l'autotune, il se prend pour un... Il y a quand même parce qu'il y a un bâti. Tu vois un peu. Pour la bateau, il va utiliser pour la bateau, il va Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que et ça mis beaucoup plus dans la coupé décalé, les Ivoiriens et les Nigériens. Ils ont beaucoup plus utilisé l'autotune, les Davido, les chanteurs que tu connaissent ça, pas trop chanter, ils ont utilisé ça. Voilà. Du coup, maintenant, ça faisait la honte chez les personnes qui se croient qui chantent bien en fait. Mais en vrai, même grand chanteur, c'est gêné, là, on peut aussi la montée. Même Michael Jackson l'a beaucoup utilisé, donc voilà. Tout le monde l'utilise. Tout le monde. L'artiste est tout enregistré depuis années 80, depuis années numériques, comme je me permets. Ils vont utiliser ça. Tous les artistes congolais confondus, voilà. Mais tout le monde. Ouais. Merci Dem pour la précision. En tout cas, merci. Toujours moi, tant rapport tous moi, éclaircissement Moukena Likambango. Merci Dem. C'est moi qui vous remercie. Mais excusez pour ton kata. Na wa kilobi bina fila za ipana yo. Ya ipona nini? Bon, Binafilé, selon son explication, il y a ça dans l'album.
à part, à ça, générique à part, donc il était pour finaliser son générique. Ok. Ouais. Ok, merci. Pesa Batunio Sumboto Bozana Bango, donc Totikio. Merci, je vois. Merci beaucoup. En tout cas, ingénieur de son, Batunio va travailler déjà, et puis Azam t'a représenté, donc on a pu ingénieur de son sous ma moto, le roi JP Kiss, peut-être Erwazan Moussala, on a pu se faire un Maïka Mounan, Bamota, il y a tout grand arrangeur. Voilà. Mbotezana ba artiste mususu o ba sala na ba micro ezaki voyou te mezaki ndoki parce que boye bibino moko kino eloko ba bengi autotune eza instrument o ekota lelo na musique mais bo sala neti bo ignorer po fali karanda lobaki awa dems to soli na ye atangi kombo ya ba artiste est-ce que biso nde totangisi kombo ya ba musicien azotanga ba kombo ya mutu moko bokompona ke eza na bato mosusu bangi kaka oyo bangi nde ezosalisa bango baerreur na baplateau alors mbuta tosote na biso sujet wana kotala boye ya kati de ya makambo oui hein? À Kati, parce que normalement discussion est à partir de la phrase on a fallu à Bibisagi que autotune est un instrument. Alors au lieu que vérifier te bandi dans le finger. Mais alors va chanter victoire avant la guerre. Donc na réalité ce qu'on ingénieur de son yimo aux ongles Samson. Avant ou ingénieur de son Samson on a la recherche na salagi déjà. Na autour la que autotune est un instrument. Voilà. Et puis, ingénieur de son PDM record a confirmé sur les instruments. De tout il y a débat, il y a jalousie, il y a pas il ma passe, ma passe, c'est ça, il y a obima bimara. Non, mutema mabe na sope ba Congolais so ke na ndenga mabe mbuta. Et ça sont intéressantes. Yango so mona na Congo pe kindokeza ezo dominer pena na Afrique parce que jalousie na mutema mabe ndezo boma biso. C'est pas bien. Sala makamuna yo, soki pe yo poko oza la précurseur et lo mo tierce. Qui les robete lo maboko soki mutamuri ke yende muta alinga bima précurseur alikam oui contredire ye soki penaza na ba élément bien te mais soki za dans le vrai pourquoi contredire pour le plaisir c'est ça muta biso ba congolais c'est comme liti na biso za bato ba progresser te muto soki a progresser balobi ye mutunda simbiki sinyo so mokili muto soki a progresser ba ko surnommer ye nyoso tu ya mabekaka. Yangwana pesi Fabregas félicitations. Na tout monde na publication mo on a ba vendre. Asomeli mwasi naenda ku. Eza bien na poto na poto. Asomela mwasi ndako na poto comme cadeau bien que ba vendre kuna bon. Félicitations. Mais côté la Fabregas bo na ba moment où bato ba sala ba polémique kombone na malgré côté qui silence tout le monde na Fabregas aza na kati ya polémique te. OK azala concentré quand ça ba mbongo na sombela mama ba ane lupa. Et la polémique azana azana. Te azali j'ai 33 ans. Tu as créé idéologie na MOP mais et betare kaka poso tali Fabregas na Robi de baba bayo wana na bangote Fabregas pe na bina filé mbutu koti donc tala ko to bina na ni Robi na félicité pe auto du célébration nzete et bien je crois lobby en tout cas mais Robi no félicitations parce que mais à se reprendre bateau a beti bien mais na clip de kota lati rose bon wana phase wana de ko beta ora yebite et ça a bon à planter na habité soki to bandota la penana banara clip amonenge bina ala tinzete ngana mona neti ete nzete ngo etele maika kana nzote pour vraiment le coup de ba be na tala ba clip a Robi do azala bon te la clip nzete ko mi bon nzete na ka setele mai na ngona na clip nzete ba simba ka par bo ete na télévision nzete ndege donc clip très bien propre na sepeli et puis ba commentaire de la diora mukolo ba vie mukolo ba pas bon bengi mukolo ba vie ka ça la ba vie mais côté la penze mbango les mêmes jours et bimi ba trouver sepeli na générique yango mbala moko c'est comme ça la une générique mo ba tuba zela et loko a bien pené ou melate ambut non mais franchement parmi bateaux ok bazotala mapena ke na YouTube boso wa BBC logo Robino na kati bien que après
nzemu na ye wana misu na misu banzemu so elandaki wana on dirait pena etalami vraiment makasi ya makasi pena te mais avoir il fait des efforts la génération ya lelo ndeko na biso babibi baotya mwa chaleur obino pas dans la 4 mais sauf que clip oyo ekomi da ils ont avancé vraiment te parce que ekomi na 22 heures déjà mais 47 000 vues jusque là donc eza pena na mwa lenteur mwa osa ya makasi par rapport par exemple inonce asali featuring na Revani monike na moins de 2 jours boye 1 million de vues déjà otali lelo 2 millions de vues quand na 4 jours sur 5 jours donc ba vitesse kese donc on senga pe ba warion Robin Omundi Boaza mutu na bino soutenaka Aigle en tout cas botia poa to partager pena générique parce que ce qui est okendeka na ba lire ya ba lanter oyo polémique mususu ebota makala mingi te doit to aider polémique eza déjà bon a comprendre Robin na sens mususu tango abetela ba vu na ya misu na misu tolo voilà on dirait abetela ngo tolo plus na clan ya bano ba bibi pa werason na ndenge bena ke bano ba bibi pa werason o ba otala ma mingi na internet na ba vu baza pena mingi te est-ce qu'on a chalika ba ngonyoso to mon héritier to mon artiste mboka to mon Robinho to mon Fabregas to baza pena mingi penza te alors peut-être abetaki tolo na sens wana ke aza quand même parmi ba tête ya bato ba uta pa wera peme na wera o pena zo tala ma pena ça a 10 millions de vues en tout cas clip na yewane comme je crois 20 millions 22 millions misu na misu wana donc félicitations mais et soukeli on dirait na misu na misu pour ba clip to landi na ba wa bibisaki ya world na ba o bina na nga tout ça on dirait ba vu na on peneza makasi penate ya on a peut-être ba mo cholaye mukolo ba vu oh les propriétaires de vues mais asala ka effort et puis bato ba sepel na en tout cas ba liker batala voilà aboyine ko booster. OK, merci. Alors Mbotali Kasu toko chiteka aboete po ba actualité zana no nasi Angel Muswahili Makizembe Koko Arafat poto eningani lisusu poto eningani parce que mutu abenda ka sentir ba combattant azana kacha boloko boke chukuna nde to ebite soki akendaki marche ya ndenge nini boke chupe ve na biso toki il paraît bakangi boke chu premier na Holanda kaka parce que na yepo na ko souhaiter malheur ya ndeko na biso boke chute mais nga nazotala ka ndenge internet ezokende otayi ko souhaiter ba joyeux anniversaire OK nde bakangi si na yo ki mais bon nga tellement na information vraiment te voilà bonako analysant des ordres te na ebika bakangi bon total ara ndenge eleka kuna azape mutu azana ba droit na emo wa réclamaka étant que congolais ndenge congolais to ebiki ba congolais belé ba réclama mais so ba moni caméra ba kimaka yeso azo courage à réclamer la caméra et lo gande to boya pas vu na chezaka ba insulte de ya fi otala ko ba insulte na et comment le roi moi emblème mo ba mo chango na ba nzembo même étranger ba mo chango na ebité ba ochango na sens ni pona ko chola biso to pona na sens ni nazo comprendre on jusque là mais na ko souhaiter malheur à grand frère te donc justice c'est ça là oui au sala musala nango et puis voilà soit ça na raison bimanae soit ça na tort to ebité nene za na justice mais sauf que kokota mama on venant na divagation ndenge na yebi on penate parce que raison na ba kangeli na yebi na on yebi ngote mais ça ba artiste belé ba ça l'a déjà fait babi boke tu as parmi bateau yo ba sala ka ba rassemblement ya bateau pour na ko empêcher bango ba sala ba tourner na potote ndenge ba kangie wana bango pe ezo sala bango plaisir parce que boke tu as parmi bateau yo ba bloquer musique na poto beta maté ce peut tali bien coroner na o beta biso nyonso na ba combattant na biso bato to sala musique coroner nigi biso ba coup de poing pour muta bimina nzela za soude depuis mamba coroner banda donc on a moni fali de matumboli aye bena connait Bercy ba coup de beta ba coup de pied après so combien de jours pe corona be bandi na wale makamba on be sili na so tali bena bien même combat wana so tali bena bien vraiment et dimblé déjà depuis que président Félix Azoa pouvoir combat de Kabwana et puis tout le monde a sous Venabiso Ngwanda et Okufa bon
so tali pena bien après makambo ba corona moto ozala na courage ya oyo otelemelaka makambo ba concert c'est que wana elongwe forme mosusu ya jalousie comme makambo mosusu parce que combat pena en vrai eza politique so ekomi 100% culturel nayebi te pourquoi sportif te pourquoi social te ka culturel donc jusque là paix message nyonso bazele ou tapa musicien eza na un chèque de ponanga atikaka nde corona ba longa date zo ba nini ba événement zo zonga zonga nango batika mutu na muta a se débrouiller na ya luka vie na ya parce que so tali bena bien combat pe on dirait perdre déjà sens na batumsu baza vrai batumsu baza faux infiltré pe baza pe trop et BBC donc statut pena ya combat eza sunde bena toyebela ya moi kala mena te bon to souhaiter le malheur te mais justice kaka. Merci beaucoup. Alors ngape na Holanda kaka balobi dosa boke chupe balobi ka baninga na ye moko ba combattant ba trahir. Moi toko ta dossier ngo ezate parce que batumsu ba mona baken neti ba sepel biso to sepela na malheur mutute. En tout cas jamais to sepela na malheur a bokecho poto kana nous place bokecho chuba mutu mbelite ya bomi mutu to sepela na malheur na été. Alors mbuta to ke na biso na suka. Tozoka il paraît mais toi na ba preuve te merveille ya Mado aza figura na clip ya Falina Flavo. Ah bon? Bon, yo mto informé na ebité na moi qui diba. Na pena yo kikaka. Mais ceux qui pena ils ont une rumeur bon, on CP là parce que mon merveille ya Mado déjà na ba analyse les cas on a au bêta c'était trop que moi na wana aza fierté na so mboka. OK. Obi que quand Instagram na ba na sala déjà ba fréquent tout ba ko alerter et puis so tali pena bien na souhaita guitar longa pena na Fabregas parce que harmonie ya esprit na bango eza bon moko Fabregas alingi boulot trop merveille ya Mado pas lingi boulot trop so tali côté danse pour l'instant na ko baza numéro 1 ya ba danseuse no sa ya tozomona parce que évolution na ye et mbango et puis prestation na ye eza déception te so ko tali bozo comprendre que moi no azo représenter biso valablement et puis so tali pe na ba poste na ye le kuta mabe aza très suivi à osakana te et lo ko te sepeli sanga bakenda Abidjan Fabregas ya kutana na Zota webi Zota aza pe grande danseuse à représentaka ba danseuse souvent na réseaux sociaux na Côte d'Ivoire aza pena youtubeuse au saranate na danse aza très suivi mais ba kutana pena bona merveille ya Mado aningisa pena mutu qui était RDC ba na belément donc aza fille moko alingi performance donc ce qui est tombé que à côté na clip wana Berna fallait celle-là Flavor en tout cas on a aussi la parce que moi polémique était polémique assez long groupe à Villanova. Est-ce que ça confirmé à Longwa? Si, c'est à Longwa. À Longwa. Pourquoi que Longwa fait comme un problème? À Longwa, Fabregas fait sa route, fait son chemin. Fabregas a un exploit. Est-ce que il y a après Brenda? Après que Brenda wa Fabregas. Obi que titre ami baléo ya musique urbaine à Fabregas ezoeza likama. Na sana lobia wa 3 reprises. Na ochali bogo na ba to ba 4. Deuxième titre à Fabregas ezoya après Brenda. Eza liwa. Mbuta to komi na suka na asir na tikelio étoile aza artiste et musicien au Londres. Aye pena franchement na malilo eza kuna ye. Votiki la ngana étoile. Na pesino boss tangi Brice Lulendo ba mbota trop motema ma fefe fanzu. Brice tangi Lulendo groupe LTB donc bâti service, bâti rénove, bâti fluide, bâti énergie. Ba on va ça la bena location à mituka na pesi mote na vie na Jean David qui a mote mokonza Coca-Cola. Donc il est toujours na pointe na pesi Clarisse tanga muyembi Clara business peso banda makambuka ya olia o pesi commande kuna na poto ba yo livrer le na Congo. Donc Clara de motema Gilen Ngantebe maman Evers Bell Liz leader Miss diaspora canadienne na peso ba mota trop Koko Arafat Makizembe mutuna ngi mutuna nga Mitterrand champagne 3 fois Bayern na Luxembourg
les champions Caps Kapangala, les champions éternels Caps Kapangala, Motema Mabita qui somment les champions Caps Kapangala, papa ya Gianni Kipundu, na pesi mama mota trop, Big Ansumbu Hotel Club Center Big Ansumbu na Luanda, bientôt ouverture, na pesi mama mota place aux Boss Robert Mukoka 277. Donc nakata kin tous pepele ambeto le motema mai milinzemba venanga donc na sirbino tout bozola ndanga et puis pour na suksa Claude Tembe monument poto Claude Tembe non bino tout bozola nda bozala toujours scotché Mbota en tout cas na tiki siko oso lana artiste musicien étoile oya uti pena franchement na London na lobaki wana baza ba pire petit ya kokwa Rafati Makizé abeta rumba to R&B non solo lana non yeba ni ospana solo lana vraiment yoka ah étoile yaka étoile ngaba tigelinga yo yaka. Merci ndenge bozolanda biso na yambeli bino mupaya bozo tunanga mutalikasu mupaya ngo yambeli biso kena tigelinga yete talaka kena bimi abinga mona zo charge lokanga pena mutalisango étoile soyez les bienvenus na Congo. Merci pena bana Congo ba yambinga kitoko merci pena vous ko ngana yebelo mo étoile vrai non na obenezanani parce que ba artiste c'est presque nyonso netinga mbutalika so vrai non na ngeza bena ngimbi malonda j'aime et puis j'aime on est là prénom ngimbi malonda est non complet même mbutalika so nom de scène to bi étoile du ciel un surnom na yo zo rené nango na Londres o bimi nango o batu ba yebelo comme référence même identité na nom propre. Comment nanga c'est Patrick a prénom. Oza congolais. Ah, mais non, ko sabiso te. Pour la moni makaba bifteka wate. Na moniteur oh, I'm hitting, oh, I'm going, I'm taking te. Ah, mais non za na mboka na. Non complet pinda. Comment nanga Patrick Nzao? Nzao. Yeah. Donc vous avez na muta côté na biso Congo central. Ondi matin. Donc pangi pena ba. Pour ba Congo vena ba lingana raté ba mais quand même biso na to ça l'effort. Moi cohésion les ala entre biso ba ne Congo. Mais au salle de combien de jours na kin bandoko? Bon, déjà une semaine là on a katakina. Une semaine aux à l'aise to au côté terrain divagation au saranate et qui ozoe batande nga otela likolo te puis za bongo na musigo tala net au mona on est jeu de dames mais tant au côté na dambo ba mo damo ba pion au sentir kin ngen te kin pena ki to babi Kongo lengit ouais kombo kelengi mboko elengi kina kitoko place penaza ba yambinga kitoko maramto ya kitoko quoi. OK oye na nga musique to yeno voyage moko privé mo profiter pe kaka au sala activité musicale na yo moko lobi ngo déjà tenga na lobi loko tenga na tuni question yo moko lobi ngo na lobi loti na yeba to ça on a yote. Bon oui mais comme pays à la mon amtaine voyage privé soit mariage soit à la bandeko mais alors on a niatara na Londres na recruter kaka OK c'est ça déjà to bula we bandisiko te o aza pembeni awa donc tinga na betaka moi guitare c'est yende mutasalanga kete na beta guitare donc yem ta format yo o pena fangi na nga pena. OK bon en fait nana ebelo mo étoile o bandi musique quand na bani musique bomo na banda ino na dance. OK yeah na banda ko bina ti wana kin na kin ti yesu ko ne pena mtu infilia sangana ya na ye ke era zo betara guitare zo betara biso tozo ka mo to mo senga e mo beta tozo yemba banen tu ti pena ro voyager o mona commune ngana mwana Lemba Makala yesi ko grand soliste grand guitariste na biso yo zape mona ya matete to ya Lemba to ya wa te ngana mwa ngaba wana katsa kaka nando katsa kaka wana donc nangambo prince kande mteka boli biso ubeta na ba mouvement ni pardon na kati wa maloba poto zana na ito zongela ubeta na ba mouvement ni na kina te na kina beti na mouvement moko te donc bandika na Londres maramo danser kuna na Londres ça évolue bien. Yeah, London pena mabele mame kitoko ndima kutute. De soto tuni pena bato à Londres ba confirmer biso na étoile ça va na Londres to zo ya ko intimider biso. Tuna pena ba oyebisa yo. Tuna pena ba oyebisa ba. Ko Rafat ngana ko tunete. Aza muntu na yo. Mena na ocha pena ke non bochela biso na ba commentaire étoile na Londres côte ndengeni. Tuna pena omona ba René Katange OK dans ba Bavon Chekevara Jitunga ba Jean-Marie Moulele hein basé belé donc ba ya Jean Mireille ozo on peut basé belé pena wana donc ba
tonton Lupiki là, Francis Ewei, donc Sorotuni Pena Bango, Prudence Lunga, Aurélie Maluta, Douci Cornelia, Lili Mbayabo, donc Bazé Pene Belé, Bango Pena Sorotuni, Baroye Bisayo, Linda Mandulu, donc Baza Pena Bango Belé. Et toi, excusez-moi, on a bello, on a des artistes quand même, faut, moi, curiosité, on est aider, internaute va comprendre. Na Londres, aux un groupe, aux évolué na solo, et puis œuvre ni ici au sali, au pena que ils ont confirmé que toi là dans le marché musical. Na Londres, naza na groupe, te nazala ki na groupe, siko na romo continuer carrière solo na ngai. Na groupe ça qui n'a combien de temps? Na groupe na, j'espère que t'as 8 ans, 10 ans. Hein? 8 ans. Ah, na yebisa. Ngane na ebeli mikilinde to kindaka wana po kangisa ba jeune ba ya na ba rap bo betara ba mpe be vene mais ça passe po mutu nyo sa ko luka mutu tu kayu mutu tu cop mutu tu boy mais 8 ans pena na orchestre va na mpe na boy mais secret no da kini secret na ngara akete ko respecter ba principe à musique ko respecter ba temps en répétition puis ko travailler trop. Ndenge tozo sola boye ba image zape na ke beta ba grand événement na Londres to ko insérer ba image ezali to beta ba choix forex to beta na ba club ebele banini tout ba image ezali musicien nini oyo arenyaka awa okoto ya mwa mingi na Londres OK bo sala pe mwa makambo ensemble te na sala mission moko te makambo ensemble minute donc il faut perso yango wana pena mbutalika sotala yo dans général mais œuvre nini benezo confirmer yo o benezo confirmer bena étoile parce que ba internaute misu bazo découvrir yo et puis il faut ba découvrir pena œuvre no mbala moko o eko sala ke e mema bango po ba misu ba yebi yo déjà mais ba o ba yebi yo to généraliser te mais ba o ba linga ba découvrir œuvre nini o so tchele ba parmi ba œuvre na yo ozo sentir que déjà soki babeti na YouTube étoile moto ba rozwa pe ba chambre sous ces wana pe OK moto eza générique to eza chant pe na yemba bien tout eza pe na chant na yembi pe lobby le 21 butuna moi titre chant wana ezobi malobi ah butuna moi ezobi malobi au salle de clip là on a Londres tout ça na salle déjà na salle qui on a Londres pe déjà mamtu sili dans lobby kaka et bimimba la moko si on a kin awa au former déjà groupe to eza en vue to boule eza en nini et puis séjour na on nengoza awa eza long séjour to eza en court séjour il y a 2 semaines 3 semaines à poser non bon na Londres on a kin bon nazana on a groupe tu sais donc nazo travailler na no kaka babi que te faut travailler na no avo benda groupe na ba ba chana ngait donc on a travailler na no non na salle groupe te mais kala mingi te donc na ko informer déjà pe ba séjour na tozana on a bino OK donc ils allons séjour alors tozana bino ah merci à toi na habité li lobani ro baxela ba internaute tout avant tout les gars moi mélopé li lobani ro baxela ba tout pour pas comprendre sens à étoile na marché ya musique quoi bon nazara randeko na bango ou kete nozo inspiration pa nzambe nenga tiaka kati na biso bayoka ba chant ba landela pena ni nazolo bana kati ya ba chant wana parce que ba chant na ngani surtout ça ba misusu ça ba réalité na kati pena o kete ngamoro donc na kutani na ngo pena o bato ba kutani na ngo na moni na créer neti ko tulele boko yara to yi to koti to vandi émission ndoko leka déjà bon inspiration pays ah bon karasiko pena mna improvisant mais comme nga kombo na ngai shungu tembe yango bima na yango na kombo bima na yango na shungu tembe kombo na bima yango wana mais na orchestre shungu so ba beta on internet be ya wemba nem de bima bon wana père avunga na benge koko te kombo bena yo préféré beno fula mana nga shungu déjà wana batunde mbapesa nga po na lingara musique fort babi a lingi musique fort le quoi papa wemba de yo lingo evre no na mama shungu oza na kombo no te beno ba oyebelo bena na monde ante o ba oyebela nga monde ante yango wana na pesi shungu préféré bongo tous les cas ezara système a kiti abiste so okoti okiti uninga pe era oya avandeli nzela ya biso nyonso ti bebe problème nini na bolingo oyo esilaka te
Chéri, matata nini na bolingo oyo bapongisaka te. Chaque jour yo kaka se kotungisaka nga. Problème nini na bolingo oyo esilaka te. Matata nini na bolingo oyo bapongisaka te. Chaque jour bébé yo kaka se kotungisaka nga. Zela non. On dirait Salama Kalate. Oh, Salama aussi côté. Non, il y a biso ndi matin. Ah bon, bébé ça. OK. Ah, toi non salé. Est-ce que ça problème ce qui na loba raïs? Est-ce que ça li kambo soki na linga raïs? Ni nanga. Telingani te. Et toi, lo yembi raïs. Azape mutoti. Problème ni nango na bolingo oyo esilaka te. Likambo nini oyo bazwaka solution te. Butu nyonso yo kaka bebe se kotonisaka nga. Nabengi Reni katange na Londres azo comprendre. Natuni bavoncheke varachitunga azo yeba te. Kape fumu kota pa bien. Jamare mole. Mambo yafanya rais haifurahishi. Mambo yafanya rais haifurahishi. Tusikilizane mpenzi wangu, mimi nakupenda juu ya mapendo. Usiniache rais, nakupenda sana. Avec la sima kanzete puis la kisa enzela mezetenga nazo sime komi obomanga. Nzetenga nazo sime komi obungisanga nzela na komi kots mbutedi kaso za wapi kene za wapi kokwa rapate na komi olela. Très bien. Merci vraiment Étoile. Na yogi mna rumbe kotinga esenga chair de poule na leli. Mena bia nzembo lo bia na moto o ba robeta na internet ba retrouver. On te yo kango ate extrait. Moto. Likambo secret balobelaka moto nyonso tuti. Ndako place tangaka mopaya yebaka ti. Likambo sike batungelaka moto nyonso tute. Ndako place tangaka mopaya yebaka ti. Nasali nini chéri nanga. Moto epela moto epela moto. Likama sekre balobelaka moto nyonso tute ndako mpe etangaka mopaya yebaka te. Eza nde mokolo ndako yango ya nini yango batinga se libusu balukelenga te makambo. Likambo nayebi ntina te. Bebe tobebana na nini? Chéri tobebana na nini? Moto. Bebe tobebana na nini? Moto. Moto. Ozi. Moto. Moto. Likambo sekre balobelaka moto nyonso tute ndako place etangaka mopaya yebaka te. Eza nde mokolo ndako yango ya nini yango baswinga batenga se liboso balongelinga te makambo. Likambo nayebi ntina te. Bebe tobebana na nini? Chéri tobebana na nini? Makia soso jamais kokoma ya picho. Bolingo nanga nakoki kokabana moto te. Napesa yo bolingo nanga nyosakana nango nsima nakomi olela. Merci à toi, merci beaucoup Étoile. Nayebi tes derniers mots.
donc ebele pena na bafan donc bambote donc bolanda pene étoile artiste na bino yeyu nazowela ebele te mais naolandaka oyo bino bokoloba yango tokosala ozo comprendre yango wana pena mais bambote ebele na Josias Magolo na Belgique, Del Piro Matuba na Belgique, René Nzau na Canada, Francis Mondange na États-Unis, Héritier Kosi na Angola, Ezok Alisho na Angola, donc Sephora Tembe donc na Belgique, donc bino tu bambote belé Soleil na Kilija, donc ya motule na Kilija bino déjà Eric bino tu bambote belé, donc tout ça na kati ya kini, hein, donc tout ça ya kosepela tu vas pena kosepela na moni shongo alinga lia micro ouais ukiozanga te ya beleza te na pesi famille na ngai famille Tembe mbote na nga bakuna bisika bazali na pesi famille nango bazana Belgique pe mbote bave na nga ba na Londres Claude Tembe te wana te wana Sephora Tembe. Ah d'accord. Donc Sephora Tembe ma grande sœur nanga. OK. Grande sœur 4e na biso. Ici là on va. Na pesi masa nanga 17, na pesi masa nanga Ige mbote na 18 na 17. Te wa 17 lokola balo grand jogo. Ouais, na pesi mbote donc. Merci à trop donc je crois Bolandi pour comprendre de toi la zanani. Bonne chance nae, plein succès nae biki ba œuvre ne bo découvrir pe et bo bercer bino quoi. Tout ce qui en a pour la lelo nae tout le monde baksa. Obi nangana baksara masala mo pena trop jaloux. Jobino Scram, Jorbel na London. Jaloux ka pona libanga. Aramisté Christian Swana visa Schengen, ya Freddy Swana donc ebele pena eza penate Bibi Shekiala donc bino déjà talara boza yanga. Merci beaucoup étoile tout mon année. Pakson Makungi, le monde qui est bien. Aïe, bato oyelaki yango donc makambo ekenedia Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.